Mokili oyo kaka mabe, mokili oyo kaka mabe, okende na gauche kaka mabe, okende na droite kaka mabe, mokili oyo mabe, mokili oyo mabe. Salut chers Boutchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Boutchou, chers abonnés et chers connaissances, lelo vraiment tozongeli lisusu bana ya papa na mama ulangi bandeko nanga. Affaire kibolingo ezate, affaire bolingo eza lisusu te bandeko nanga nde likambo. Toye na emoji na biso ya kolila, toye na emoji na biso ya cœur brisé. Tango totiaka ba emoji ya kolila, ilakisaka toujours ke teke non mutu akufi, mais mutu nyonso soki oza na problème alila kaka. Yango emoji ya kolila ezalaka. Cœur brisé, soki makamboyo esali ke ba cœur na biso ezala brisé, c'est tout à fait normal. Totia emoji na biso ya cœur brisé. Bandeko nanga nini ezoleka na bana ya papa na mama ulangi. Bandeko, makambo somo. Makambo somo bandeko nangai. Mais avant tokota na mwa makambo wana, tokota na mwa analyse na biso ya lilo, ekozala bien anu na ya ko sensibiliser batu nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible, et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga, comme je l'ai toujours dit, ezalaka bien ce que zolandaka Étoiline Inès TV, mama na bino ya ba news. Mama oya mimelaka bino toujours ba news oyo ezalaka nango caché. Mokili oyo mabe bandeko nanga, ezana ba vérité mosusu, ezana ba makambo mosusu, ezalaka caché quelque part. Mais sengaka toujours mutu moko amemela bino ba makambo wana. Mutu wana azalaka nde mama ba news, mama Étoiline Inès TV, nandenge kaka ya bien. Bandeko nanga, bozwa nanu bakiti bovanda. Bozwa bakiti bovanda na bino na position ya bien. Na boy nanga ke non, yango na bando landaye, volume nanga ezalaki likolo, yango na kweyaki, yango moteme pasukaki, yango na salaki soki ndenge nini, na boya kananga. Yango na osenga na bino kaka na système ya bien, kaka na ndenge ya bien, bovanda. Après avoir kovanda, na conseillaka toujours batu, ke non, soki ozolandaka biso, zalana mwa biloko kwa kolia, baliaka kaka. La famille baliaka kaka, car on ne sait jamais. On ne sait jamais la famille, hein, na lobakango chaque jour. Ba surprise, ezalaka nango ebele na vie. Omonaka bovandi makamnyon so bano kende bien oza kovanda olandaka Étoiline Inès TV, oyoki ka téléphone sonné ke no yango musala place boye, il faut oyaka sikoyo. Sikoyo, soki oliaki te bandeko nanga. Ata musala ngo okoka kosala ngo bien te. Peut-être que soki bazaki na posa kozwa yo, omonaka na kolenga na yo wana na nzala na yo wana, osala musala bamoni ki aza compétente, moyen tozwa ye ezate. Alors liaka. Tiens-moi fufu na yo, tiens-moi kwanga na yo, moi loso na yo, na ebite ero yo okolia nini. Ezo dépendre ka na yo moko. Soki olobi ki ero ifo na liaka pizza, en tout cas lia na yo pizza. Soki olobi ki ero ifo ka na lia Burger King yo moko. Na lia soki hamburger, bandeko nanga nyonso oyo za nango bandeko nanga liaka. Côté mosusu milaka, côté mosusu peka nde na lobaka, ezalaka bien ozolandaka biso
matisa volume pour que oyoka plutôt mama Étoiline mama Banews azoloba nini alingi ayebisa biso nini na ndenge ya bien. Côté mosusu sala partage na 6, 12, 18, 24 et 30 personnes na WhatsApp na yo pe na Facebook na yo bandeko nanga. Bo panza nteke, bo panza sango, bo panza surtout makambo ya Étoiline Ines TV. Etambola batu bazala ebele bazala toujours abonné na chaîne abiso. Toboyi na biso ba intermédiaire que no yonde olandaka émission mais opanza kango na batu mosusu te. Tika batu bango moko baya koyoka nini lekaka na Étoiline Ines TV na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga information en vrac mikolo nini eza ka ba makambo ba élection ba campagne électorale nde likambo mikolo yo mutu na mutu mikolo yo to mona ba misusu bazo somba mama puta to moni ba misusu ba pesi ba transport a ofele to moni ba misusu eza ba fufu ya ofele batu mosusu ba kitisi ba prix ya biloko kolia na restaurant. Ndeko nanga congolais comme d'habitude to fungola miso ekozala bientôt pona mutu oyo akosala ke Congo na biso e okende liboso. Toza na posa ya miyibi te, toza pe na posa ya batu te keno bakoya kaka na sima na biso bazwi na bango pouvoir bakomi kosala bisala sala. To fungola mayele, tozala na biso na distraction te. Biloko akolia bama puta tokolata ngo mais toyeba nani tokopona na ndenge moko ya bien et encore ya bien mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na bana ya papa Olangi na mama Olangi. C'est connu de tout le monde que non papa Olangi et mama Olangi bakufa kala batika bana na bango. Après ba parents kokufa bana bayaki kozwa ministère ya ba parents na bango kandenge to monaka bazwi yango bien que bitumbe ezalaka nango ebele ba combat surtout makambo ya Nzambe quand se le dise la famille bitumbe ezalaka toujours et encore ebele. Tomona na batu mosusu batika ba ministère na bango bana na bango bakoka na bango te. Pourquoi pona bitumba vie de prière eza ya makasi te. Mais exception otomoni na famille Olangi malgré ba bitumba malgré ba nini baza toujours bazo bunda kaka bango moko kutu batikali kaka na nzela ya Nzambe basambela kaka bazo continuer toujours kosambela koluka Nzambe na bandenge nyonso ka ndenge ezalaka. Siko ya lelo bandeko nanga eza makambo ka ndenge tolobaka. Je m'excuse mama Étoiline mama Banews aza mama moko amimila binoka Banews oyo ezalaka surtout ya kobatama. Bandeko nanga banungu barimer ekomi nango kotambola sur les réseaux sociaux pas possible que non ndenge zaboye bana ya mama Olangi na papa Olangi boyokani eza lisusu te. Bazo yokanaka te eza kutu na ba mosusu bazo sololaka entre bango na bango te. Yango batu bazolo babandeko nanga comme d'habitude nga soki na yoki likambo mbala liboso nazalaka pressé nanga te ya koya soki na yoki yango mibale 3e fois babandeko soki tokomiti na 5e fois en tout cas wana penza na kotaka pona kosala ba recherche nanga ka ndenge ezalaka nde na kotaki na ba recherche nanga bandeko nanga bon bino moko boyebi ba makambo ya famille bakotaka penza yango te. Soki toningi tokota penza na kati wana kozala neti ki songi. Chaîne na biso ezalaka chaîne ya bana Nzambe. Eza chaîne moko oyo tokoki koya kosala ki songi te. Mais eza chaîne moko kenon toye to encourager batu, to sensibiliser batu. S'il y a des analyses à faire, toye to sali pe ba analyse kandenge ezalaka. Bandeko na ngai toyebi nanu kenon na ba famille nyonso mbutu ezangaka te. Ba famille nyonso bandeko na ngai
ezala ke non onde famille ya bana pasteur ka ndenge tolingi tolobela famille ya babana ya papa olangi na mama olangi. Bandeko na nga famille nyonso tumbutu ezangaka te. Omona yaya kuna na leki soki nani basololaka te. Omoni leki nani kuna basololaka te. Biswana swana. Mais soki ke petit frère na grande sœur basololaka te. Soki eko koma ke peut-être mwana ya grande sœur akufi. Petit frère wana akotika grande sœur na yete. Akokenda ko participer. Peut-être que ça na ba moment wana to na ba circonstance wana bakoki ko solola. Bako kanga penza ba problème wana na mutu na mutema penza te parce que ba yebi ke toza bana ya tata moko toza bana ya mama moko ko swana c'est tout à fait normal. Bande konanga yango batu bazoloba keno bazo boyokani ezate entre bango na bango. Boyokani ezate, c'est comme si bazo welela ba église oyo ba papa na bango ba tikela bango. Bande konanga ya même de ces personnes bazongi sanga balobite mama étoiline soki oza na posa ya koyeba tout kendeka na ba page na bango ya ba Facebook tomonaka na bandeko mosusu kutu ba oyo ba yebana te sur les réseaux sociaux. Ba o ba yebana te baza na bango ba star te ba kombo na bango elobama te na ba réseaux sociaux. Mais au moins jour anniversaire à moninga au moins mutu kingandi aye a posté. Mais ce n'est pas le cas avec bana ya papa olangi na mama olangi. Balobi kota na page ya Enis olangi au moins kuna ye penza Enis azalaka mutu o ba yokanaka ezalaka nde Rachel Olangi, à qui d'ailleurs que nous saluons en passant. Kota na ba page à Rachel yepe soki aza en posa ko boaka mingi aboaka kande Enis, mais jamais tout monde a boaka batu mosusu, aboaka o da Silva, aboaka o mosusu ezana ni papa Guy Olangi, aboaka mosusu wana za kitoko moi kombo na échappé ngai bandeko nanga batu balobi eske bosi bomona makambo wana donc bango mibale tokota na Rachel na Enis bazalaka bango mibale bandeko nanga eza somo nakendaki kokota ka ndenge tokotaka na kote na ba page presque ya bana ya papa Olangi na mama Olangi ka ndenge ezalaka bandeko nanga eza pasi otolobaka eza pasi. Comme je le disais toujours, la famille na famille nyonso mbutu ezanga kate. Et puis eloko ya mibale oyo faut bisoto ya ko comprendre ezake soki papa akufi mama akufi donc na ba famille ebele au monde la plupart mutu na mutu akendaka na coin na ye. Pourquoi? Parce que oyo alingi ba diriger yete, oyo alingi ba diriger yete. Ata soki baza na grand frère na bango kuna. Omona batu mosusu ako diriger ngate. Ako diriger ngate. Et puis deuxième des choses bandeko nanga oyo, c'est comme si to ignoraka. Na monde na biso, na communauté na biso. Bandeko. Biso to kolaka ensemble na bandeko na biso bolingo ezalaka. Tango to zalaka na ndako ba parents. Bolingwa makasi ezalaka. Mais ceux qui to komi na niveau que non mutu na mutu akomi na esika na ye dans quel sens? Mutu na mutu abali baye ko bala basi mibali pe bake ko bala sikoyo mutu na mutu na makanisi na ye bandeko nanga ase focalisaka na famille na ye. Soki eza mwasi akozala concentré na mobali na ye na bana o baboti. Soki eza pe mobali akozala concentré na mwasi na ye na bana na bango o baboti. Donc ba makambo ekendaka nango ka bongo. Eza te keno batu o basololaka te, batu o bazoyokanaka lisusu te. Mais mosusu ezalaka nde problème ya koloba keno mutu na mutu akomi kozala concentré focalisé na famille na ye ya sika na bana na ye na mwasi na ye. Donc ekomaka nde bongo eza te ke basololaka na bango te. Eza ka keno mutu na mutu sikoyo il faut azala concentré, mutu na mutu azala surtout focalisé na bana na ye,
azala concentré to focaliser na mobali na ye, azala concentré to focaliser na ndako na ye. Donc eza bongo. Bana mama olangi, bango nyonso bayebi liloba nzambe. Bayebi surtout l'amour du prochain. Bayebi surtout bandeko nanga l'amour du prochain, bayebi ke non. Eza oyo ba parents na biso batike la biso. Il faut to lingana. To linga te, il faut to lingana. Et surtout eloko mosusu akoyeba, soki ba parents bazate, ba parents basi bakufi. Bandeko nanga, il faut kaka bana bazana na bolingo. Bana balingana. Bana balakisana penza ke non soki oyo il faut kanga na zala wana pona na ko couvrir ye soki oyo il faut kanga na sala boy pona osala ka boy. Donc ezalaka neti devoir olinga te, il faut ezala neti devoir bandeko nanga. Na eloko mosusu pe na oya ko senga na bandeko nyonso balandaka Étoiline, comme d'habitude na lobaka toujours soki bolingi bato mosusu na ba prière na bino botiaka bango pe. Bomoni bandeko nanga surtout kosala musala nzambe ezalaka facile te. Eyaka toujours na bitumba, eyaka toujours na makambo ebele la famille. Eyaka toujours na makambo moko mosusu omitu na nzambe yo moto benga kinga na servir yo. Mais pourquoi ba makambo minene boye? Pourquoi ba circonstance aboye? Mosusu yo moko kuto zo lekela yo. Yango ezalaka kara bien bandeko nanga place ozolandaka Étoiline Ines TV baka ya boye omoni ke non baka ya boye nga pe na soutenir bana oyo ya mama olangi na soutenir bango parce que na mokila lelo bandeko nanga biyoka yoka surtout ya libanda ekomi nango ebele ekomi nango kilikili tokomi koyoka libanda ebele et puis tant de personnes bakoki koya bazoya na projet ya ko détruire bino tango baoya na liloba nzambe bazoye la bino penza liloba nzambe bino bokanisi ke non aba oyo penza baza basali ya nzambe ba oyo penza bazoya na ndenge ya bia bazoya na ndenge ya koya ko construire biso zoka bazoya nde na ba propos na bango bazoya na objectif surtout ya koya ko détruire yango to soutenir bana mama olangi soki makambo to yoka ke non koyoka na ezate entre bango na bango en tout cas to senga ka kimia ya nzambe et se manifester ezala toujours na bango kimia ya nzambe surtout et combler bango bandeko nanga na système moko ya bien et encore ya bien mingi makasi bandeko nanga comme je l'ai toujours dit fin ya année yango yo bandeko nanga tomitala totala bizaleli na biso totala ndenge nini totambolaki na année ya 2023 tokomi na suka bandeko nanga tala batu oyo osala mabe eza na batu mosusu oki ko sala yo mabe mais azo vivre na ye na manfu donc azata kuna te alobi ke je m'en fous je m'en patafiole bandeko nanga yi mokili oyo ezoya na ba surprise ebele comme je l'ai toujours dit. Alors avant tokota na 2024 tala batu oyo osaleli mabe batu oyo ti lelo batambolaka na kombo na yo komikitisa bandeko nanga esengaka nango eloko te eza teke soki oke osenga pardon epai ya mutu directement eza lisusu yo te directement ochange directement bakopesa yo kombo na yo te bandeko nanga bako changer kombo te bako changer elongi na yo te bako changer makanisi na yo te bako changer pe intelligence na yo te mais Bible sengaka biso mosusu to mikitisaka soki toza na besoin ya bénédiction dans la vie to mikitisaka oyebi ke osala batu mabe mais ozo vivre na yo à l'aise batu mosusu bazolela bandeko nanga kende to bongisa obongisi na yo na ndenge moko ya bien obongisi na yo na système ya bien pour que tango ozokota na 2024 ozokota na yo sika ozokota penza na makambo nyonso ya kitoko ozokota penza na makambo nyonso ya bien toboyi na biso keno okomi kokota na 2024 na ba fardeau na ba soki banini na ba problème yango bomonaka batu mosusu peut-être ba pesa ki yo ba message keno année ya 2023
eza année oyo ko témoigner gloire à Nzambe, eza année oyo ko pambwama, année oyo ko voyager, année oyo sala makambo minene. Mais jusqu'à présent lelo décembre bandeko nanga, mais au mona ka keno makambo na yo ezo avancer te, makambo na yo ezo kende nango liboso te, eza kaka place moko balobaka na anglais stack one place. Bandeko nanga yango na osenga na yo omitala, peut-être eza na mabe oyo osala epa ya batu, peut-être eza na batu oyo bazolelaka chaque jour, chaque seconde, chaque minute na kombo na yo. Alors soki se retrouver na ba circonstance ya bongo, ndeko nanga kendo bongisa pour que 2024 tango ezokota bandeko nanga ekota ekuta yo pepele, ekuta yo pepele, pour que o savourer surtout na bénédiction na yo oyo Nzambe apesa yo na ndenge moko ya bien. Bandeko nanga tokomi na biso na suka penza ya mwa partage na biso ya lelo, partage na biso ya kitoko ya bana ya mama Olangi na système moko ya bien. Alors bandeko, avant na silisa na olingana nuna pesa bambote na quelques personnes, bambote nanga na yemoko Linda Bukulu, bambote nanga na yemoko mama Viki Mbonzo, bambote nanga na balandi nyonso ya Étoiline Ines TV, bambote nanga na yemoko madame Judith Diampovisa, bambote nanga na yemoko madame Ines Jeme Antonia, bambote nanga na yemoko noko na benga kaeka noko abana noko ya bana David Divi na système moko ya kitoko. Grand merci na ba onyo surtout balandaka biso, en tout cas bozwa kata na bino bosilisaka ba data na bino pona koyoka ka mongongo ya Étoiline Ines TV. En tout cas que Dieu vous bénisse abondamment. Bye bye et à la prochaine.